Bika twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela tulendele kotovwanda sedeto tata mfumo mbanza buto bana bakutukulombelo bakafulu watusikidikisa tusamba ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase njo untwadi ongitata mwanda wafelela bika wakwa masikilanga munaito tukwa kwa yelemvu se ye mwana itata mwanda wafelela. Amen. O kombo ya tata ya mwana petata mulimo santo delo ezali mukolo ya yenga oyo tobengami biso nyonso ba Kristo tolandi kolo Yesu pe na tata Simo Kimbangu oyo toyebi biso nyonso ke tata Nzambe asengaka biso yango topesa go mobimba epai na ye na ntina mosusu te na mikolo motoba oyo tata Nzambe asalaki misala na ye nde mokolo ya yenga to ya sambo yango nde apemaki yango nde asengaki biso ete topesa yango mobimba epai na ye alikambo mosusu te
koyembela ye pe kobenga ye na kati na mabondeli pe kolanda mateyi oyo bakopesaka biso. Soki bakopesaka biso mateyi oyo koutaka na mukanda ya Tata Nzambe ezali nde mpona kobikisa biso, surtout biso bakimbangiste. Banda 1921 Tata Simon Kimbangu ki mukumba ya makasi ya kobikisa moto mwindo ya RDC kaka te, to ya Angola, to ya Brazzaville, to ya Afrique, kasi na mokili mobimba. Devoir bapesaki na Papa Simon Kimbangu nde yangwana, yango andimaki na mpasi nyonso na ndenge toyebili histoire. Kolo Yesu alaki ite awa ondimi loko ya 30 ans. Elakisi ete Papa Simon Kimbangu alongaki ndenge andimaki na likambo wana. Pe kolongola biso na kokima masumu boyeyi ya Papa Simon Kimbangu na mini yambo ya kosala musala na ye, alobi ete totika makambo nyonso ya mabe, pona makambo ya mabe mwa tolonga na miso ya Tata Nzambe ezali te. Makambo nyonso ya mabe yango nde bazali kotangela biso butu moi na kati na Bible oyo alobaki manso botala na kati na Bible. Yango nde batata bayi ko resume na kati na bolingo, mibeko pe misala. Elakisi ete soki totosi na malako ya Papa Simon Kimbangu na bamvoala misato nde tolongi. Oyo lelo yo totikali na Papa Simon Kimbangu kiangani. Oyo tozali komona ete malako na ye tozali kobundisa yango. Yambo koloba ete yete biso toyebi mutu mosusu, nzoka nde yende batikaki ye wana. Toza kolanda malako mingi oyo ezali kouta na maloba ya Papa Diangenda oyo ye alobelaki. Soki biso tokozala te, makambo mingi bakoloba ete ezalaki ndenge wana te, kasi bosala enregistrement ya maloba na biso yango mpe tozali kotiaka ntango nyonso. Tokanisa ete Papa Simon Kimbangu kiangani amitiaki te, manso yango tozali kolekisa na kati ya ba message ya Papa Mfumalongo, Papa Diangenda Kontima. Motuna na ye denga lobaka ete Papa Simon Kimbangu akobota malisusu na le 12 octobre 1951. Papa Diangenda tunaki eske boko ndimaka yango, boko sosolaka yango. Oyo basalaka na tango wana basolo balobieke tokondimaka. Kasi ba misusu mwaye tondima yango ezali te. Nzoka nde musala ya Tata Simon Kimbangu ekoki kokufa te ti mikano na ye ekokokana mikano nini oyo biso nyonso pe tosepela, surtout poso yindo tozala konsidere lokola bandeko mosusu bamindele ndenge basali likambo wana tokomona kango kosekana. Nzoka nde ezali nde ya solo. Yango lelo oyo Tata Pasteur au kote ya biso mingi tokokanisaka tokenda kwa Nzambe toye. Tata Pasteur tango akobongisa mateyi na ye akoloba na batu nyonso teke na koloba likambo boye. Ye abongisi mateyi na ye na ndenge na ye. Yango nde akote ya biso.
kasi biso mingi tokokanisaka liteyi wana apesi donc azali kolobela nde ngai oyo azali na ya kondima tongo oyo azali ya kondima ntango akoyoka liteyi wana koloba na se ya motema solo ngai nakosalelaka yango tikete na tika kasi bamisusu oyo toye na kati na lingomba mpona kobundisa molimo mosantu kobundisa bandimi na ye ekokoma liteyi wana seke alobili kaka ngai akoyeba ngai nakolukela ye moyen oyo te nakoka kokwesa ye wana koloba ete liteyi wana ye apesaki eza ya mabe etali kaka ngai papa Simon Kimbangu koya na ye aye koteya mpona biso nyonso totika mabe totambola na solo po ete tokoka kobika tata Moteyi to tata Pasteur ndenge ateyi biso na mokolo na lelo likambo ya makasi koloba ete biso bandimi totiki likambo oyo tokokotilaka na kati na lingomba yambo papa Diangenda alobi ete kozala mondimi ya tata Simon Kimbangu ezali nde vocation oyo euti koloba na lingala eke molimo mosantu ye moko mutu akobengaka biso landa nzela oyo kasi biso awa tata molimo mosantu alakisi biso nzela tomoni mpe nzela kasi na lelo oyo na ntina ya kowelela oyo ya bozwi ya bunzoto tobosani likambo wana ke tata molimo mosantu abengaki biso po ete tobikisa milimo na biso tokoti na makambo mabe lelo ya kotonga lingomba pe kobanda nanu pa yeye moko tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kyangani koloba na mabe oyo tozali kosala ke tozali na kati na Yerusalemi kasi tozali kosala makambo oyo esengeli te kozwa yango kotinda na musika oyo batioli bazwa na bango po ete bakoma siko kotiola tata molimo mosantu mpe kosakana na kati na lingomba kasi toyebaka ete kuna tozali kokende awa olandaki mbele ya tata Simon Kimbangu obebisi kosambisama ezali yango tolanda oyo tokotelaki na kati na lingomba mpona kobikisa milimo na biso elakisi ete tozala mpe kotambola na kimia misala na biso ebonga ndenge balobaka ete oyo balingi Yerusalemi tikete banzoto na bango ezala makasi misala na bango mpe epambwama manso tokosengaka soki totamboli na solo nde manso oyo tokolukaka tata Nzambe akosalela biso yango toyebi Nzambe mosusu te biso Nzambe na biso nde tata Simon Kimbangu oyo bamvoala misato batiki mosala yango epai ya papa Simon Kimbangu Kyangani yango likambo na nde tokobikila yango amana likambo ndenge baoti kote ya biso na tata Pasteur oyo ateyi biso tolongwa na masanga ya mabe masanga oyo eza kosalama ya mabe oyo ezali mpona kofinga tata molimo mosantu kotiola tolongwa na masanga ndenge wana pamba te yango te tata molimo mosantu abengelaki biso na kati na lingomba na ye oyo batata balobi ete
bolongo na makambo nyonso ya mabe wana bokanga makaka na kati na bolingo mibeko pe misala wana nde makambo totikeli bino me biso na misala wana siko bako papa batikeli biso yango lisusu te tokoti na lingomba ya kotiola ya kofinga wana totikali lisusu bandimi te yango na kopesa chapitre epai ya papa de la ville alimbolela biso caractère ya biso bandimi ndenge nini tokoki kozalela biso bandimi yango tata molimo santo na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kyangani azali kolakisa biso butu moi papa pasteur kadi munkwi kizi kavuandanga fongo kya bavweziko kansi uno kikibeto tuyambudi lukwi kululueto tuweka muna bifulu bya bavwezi kuna vwezi di bundu kuna fingi mfumo di bundu kadiambu dinatotambulila ko mukatuka di bundu utakotela mudi bundu takota mudi bundu umuvuluza miela mieto ye katuka mpe mpasi zizikalanga yetu tuka muna nitu ye muna makanda tutomini dazaya kansi unu tuweka vuanda muna bifongo bya bimvwezi tata Simon Kimbangu mpe unu tata Simon Kimbangu Kyangani sika kututeka nima malonge matutambo di unu zola siku bisalba tusisi de kansi kabieko diaka kansi tuweka kutoku muna mvwezolo muna mfingulu ye kuna koti mubimvuka bebi bikondolo betela bina bitakana ranga mbimu katuka di bundu kadi yao kota mudi bundu papa de la ville na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo merci nzambe na biso kopesa biso maloba makambo oyo papa zali kolobela tokomona yango na mokanda ya tata nzambe na nzembo ya bayuda oyo ya liboso nzembo ya bayuda oyo ya liboso psaume 1 kobanda na premier verset ti toke kosukisa yango nkunga Davidi wa ntete toka mutini kya ntete na teye tini kya nsambano yo moto zali na Biblia quel que soit le quota ya Biblia oyo zali na yango biso to zali na Biblia Kikongo tokotanga yango bongo tolimbola mwa muke Psaume 1 du premier strophe au 6e mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela mayangi mena ye muntu ulembolo diata mumakani mabambi ye lembolo kota munzila za bankwame masumu ye lembolo vuanda vavuanda ngami mvwezi kansi weni na mina mfumu nienzi ye uyindu langa mina myandi mwini ye fuku ndiona ufuanane yenti wakunwa vanse kwa mila myanlangu ubutanga mbutu myandi muyandi ntangu yelembolo lengi la makaya ya yonsono yikavanganga izazukidi bambi kabena boboko kansi bau bafuanane ye mavevu monwanga kwa mpeve ikuma bambi kabana siki la mungongodoloko ye bankwame masumu kamubundu dia balunungu mpeko kadi fumo zaidi nzila za balunungu kansi nzila za bambi zinafukila na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo ndenge tuuti kotanga yango ngonga oyo tokomi ezali
ngonga moko ya mabe. Pamba te biso moko tozali komona ndenge mokili eningani. Nzembo eye elobi etumba oyo bozali komona ezali ya bonzoto te, me bazali kobundisa nde ngai kimbangu. Pona nini? Bamoni solo oyo ezali kati na ngai, yango nde bazali kobundisa. C'est pourquoi ba perturbation ekoti na mokili, na kati ya ba famille biso na biso bolingo ezali lisusu te. Tozali kobomana, mwana akodute na ye te kotraduire tata to mama na ye na justice bake kosamba. Bitumba lelo oyo na mabongisi ya Nzambe tokomi na ba telefone, me telefone ekomi arme moko makasi, arme moko makasi ya kobundela. Pamba te ezali lisusu lokola mikanda te ke ekokende nanu na poste bongo mokanda ekei te. Ya lelo ekomi ditiko taki, tokomi kofingana, tokomi kotiolana. Telefone mingi meme tokomi kosomba masumu ya bikobo to ya nini à travers telefone. Ba masanga ya mabe ekomi kosalema. Kobanda d'abord na biso moko tolingi komona moto a progressé te, mais pourtant ye a s'organisé ki na ye. C'est pourquoi a progressé na ye ekomi mabe boke kovanda la ye fongo, c'est-à-dire réunion. Tata Molimo Santo toloba kutu te, tobosani ke lingomba oyo ezali ya ye. Yende mutu abengi biso, yende mutu apositione biso kofinga, kochola. Kasi awa bayebisi biso esengo ezali na mutu oyo atambolaka na makanisi ya mabe te, mutu oyo avandaka esika moko na batioli te. Mutu wana esengo ezali kati na ye. Mutu elolenge wana ye esika nyonso azali kokanisa nde mibeko ya Tata Nzambe. Mibeko toyebi yango soki totali kuna na Exode chapitre 20, tokomona mibeko oyo Tata Nzambe akomaki na loboko na ye na misapi na ye oyo apesaka na koko Moïse. Les 10 commandements tobengi décalogue. Kolo Yesu aye kosimante mibeko wana na bolingo. Soki réellement yo olingaka moninga ndenge yo moko komilingaka, okoki kokende kovandela ye fongo te, okoki kotiola ye te, okoki koboma ye te, okoki kosala ye mabe te. Soki réellement tolingaka Nzambe, surtout biso bakimbangiste, tolobi Tata Simo Kimbangu kiangani Nzambe Molimo Santo, moto ya misato na bonzambe. Soki réellement tolingaka ye, tokoki kotiola ye te, tokoki kobundisa ye te, tokoki kofinga ye te. Mais c'est le contraire. Ye muta komisio mutu munene,
me lelo wangani ye, lelo na wangani ye. Nde yango baye koyebisa biso biso ba oyo batioli tokokani na poussière na putulu moindrement mopepe tokei, me ba oyo batambolaka alima, ba oyo batosaka mibeko, bavandaka bisika batioli bazali te, bakokani na nzete oyo baloni pene ya mai tangu nyonso kasa na bango ekawukaka te. Mbuma à tout moment période ya kobota soki ekoki a fleurir aboti, crise ekoki kozala te epai ya ba oyo wana. Pe kuna na suka baye koyebisa biso ete batu na mabe bakoyingela te, na dernier jugement batu wana bakoyingela te, na lingomba ya basantu pe bakomona na lisusu te, pamba te Nzambe ayebi banzela ya bana na ye ya bilembo. Me biso nyonso batu ya mabe batioli tokolimwa. Na banza soki totali na Psaume 37 kuna basali koyebisa biso ete bisika oyo tovandi ekoya koluka biso. Mokonzi nanga akendaki wapi? Me lokola natambolaki lokola mwana na Nzambe te, nalimwe esika na ngai kiti na yo oyo tielaka lofundu ekomi koluka yo. C'est pourquoi Tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangani ayebisi biso tomekola bokoko oyo ya ye, bokoko ya Papa Simon Kimbangu tina bayaki kotangela biso mibeko oyo Tata Nzambe apesaka na koko Moïse, baye kotangela biso mibeko ya lingomba, baye kotangela biso mibeko ya Yerusalemi, po ete toyeba ndenge tokoki kotambola pona mokolo wana bawanga na biso te. Tata Molimo Santo atalisaki biso lisese ya baseka zomi. Yo ozali wapi? Na groupe ya mitano oyo babongisaki baminda na bango, ube na groupe ya mitano oyo babengamaki babolole. Place na yo ezali wapi? Place na ngai ezali wapi? Sinon alors totosa invitation ya nkolo Yesu oyo ye apesi biso na Matthieu chapitre 11 verset 28. Boya epai na ngai bino nyonso bozali na mikumba ya mabe, boya koyekola epa na nga, napesa bino oyo ya ngai, fardo na ngai ezokopese te. Wana nde na mokolo wana ya suka tokolonga, me soki tokokanga makaka na kovandaka bisika moko na batioli, biso pe tokomi bakuluna mwana kimbangisi na lisanga ya batieli yo ozali. Tokolonga ndenge nini? Esengo na ba oyo bavandaka esika moko na batioli te, kasi bakangami na mibeko ya Tata Nzambe. Bango wana tango nyonso kasa na bango ekokauka te, pe bako continue kobota ndenge ezali bolingo ya Nzambe. Na banza malamu biso nyonso totala bendela oyo bayebisa biso, ete totala bendela oyo tokolongela ezali nde Tata Simon Kimbangu Kiangani
na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci, Papa Pasteur, pour to tiki mulimo makambo ya mulimo oyo tondimelaki tata Nzambe na kati na lingomba ya tata Molimo Santo tokomi bacholi kasi Papa Simon Kimbangu azali kolemba biso te mpo na koteya ye moko tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu tiaka azali koteya biso bapaster pe bazali koteya baselo biso pe bandimi tozali koteya yambo Papa Diangenda atika biso totali na bacentre nyonso ezala na Kunzulu ezala na plateau de bateki bisika nyonso oyo ye azali kokende apesaki programme na biso bajeune tosimba Bible oyo biso tozalaki ntango wana toyebi esika nyonso Papa akokende baponi mondimi moko ya jeune yende akoteya azali ne volontaire azali mondimi aza nkengi te aza nlongi te azali pédiatre te to pasteur programme wana Papa Diangenda mutapesaki yango ezalaki na ntina lelo oyo biso bajeune tobosani likambo wana tokoti na likambo tobosani ndenge Papa Mfumalongo atikelaki biso ya koteya tokomi nde batioli biso bajeune tokomi batioli esika wana malamu tososola nzembo elobi ete biso bandimi tosimba kondima na biso kasi kondima ekomi na kati na lingomba sikoyo kotiola koloba lukuta makambo ya mabe yo mondimi koreki salu kio kitwa tambudila to akiti dukio konlikia sakanana donc esika wana Papa Diangenda ndenge atika kibiso bajeune na koteya siko to remplacer biso bajeune to komi kotiola esika wana toyokaka mateyi oite tokoka koyoka yo mto bengami mondimi na banzela wana ya mabe okoti otika nzela wana ya mabe Jiteki azali koyemba soki Papa Saidi azali amata awa akopesa biso nzembo ya suka oyo tokosenga yi koreki Enikwikisi lusimbanga lukwikilu fuka ya nemele na yeto musalu jafumu lutomeneza ya misiku myase katilule ngoloza ya myolunda emikwikiti lusibaka lukwikilu
Merci Koreki. Oyo ayebi kolimbola ngona lingala akoki koya po ete ayebisa biso nzembo wana na lingala elobi nini eyimbami na Kikongo. Biso nyonso nanu toyebi Kikongo malamu te, malgré tozo koyekola yango kasi nanu toyebi yango malamu te. Oyo bazali koyambisa bana o bakoyamba na le 12 Octobre mwana moko autaki awa autaki na mboka poto me azoyeba Kikongo koleka kutu biso awa abazoko bota mana na nkamba kasi ayebi Kikongo subabu po mwana suka botami akutu bana bazoko botama na nkamba toyebi Kikongo esika wana tobongisa mayaka kolimbola nzembo wana bandimi tosimba kondima maka tozali na nyongo osala mibeko malamu tobo tokomisi yango lokola kosakanela, donc tokomisi yango lokola maseki, tokomisi yango lokola kosakana. Mokolo oyo asuka bakotia biso na molongo pe bakopona biso ya bato ya mabe, bato ya mabe bakei na ngambo ya bato mabe, bato ya malamu pe bakei na ngambo ya bato insiste ete kondima oyo tondimelaki tokomi kozwa yango lokola liseki. Donc moto nyonso alingi asala ndenge alingi na ndenge ya malamu te kasi na ndenge ya mabe. Yango wana bazongisi biso na nzela ete toyeba tondimelaki eseki tolanda maye oyo kondima na biso ezali kosenga. Nakanisi moke yango wana papa na komba tata mwana pe Musa. Merci mama. Okoki kozonga na mulongo oyo yo simba kondimba na yo kobomba mibe na solo bakotia biso pembeni oyo bakosepela elongo na tata Nzambe Kolo Yesu pe tata Molimo Santo. Oyo tozali bandimi kasi tolandaki mibeko te ndenge bango moko bapapa balobaki yango ete mobeko ya moke ezali te, ya munene pe ezali te, nyonso ezali mibeko. Pe lisumu ya moke ezali te, lisumu ya munene pe ezali te, nyonso bengami kaka masumu. Il faut kolanda asalaki ka moke boye mobeko osalaki ka moke me yango mpe ezangisinga likolo esika wana malamu tososola yango nzembo eyebisi biso oyo nzembo ya kuka yango na kosenga na papa Saidi ndenge tolobaki papa Simoki Mbangu yaki bwana kobikisa biso bato mweni na mpasi pe kolakisa biso nzela
ndenge nini tokoki kosala po ete tokoma esika tata nzambe azali. Donc kosepela elongo na ye. Donc tokima masumu. Kasi Papa Simon Kimbangu bamvoala misato. Lelo yo Papa Simon Kimbangu kyanga naza kotambulisa biso. Kasi kondima ezangi biso. Ata oyo babikisaki swat na Papa Simon Kimbangu ye moko na mama Mwilu na bamvoala misato ozolaki na mpasi babikisi yo. Kasi lelo tokomiko wanga na bango yango Papa Simon Kimbangu ye alobaki pasi oyo ye amonelaki biso tozali koyeba yango te. Kasi toyebaka te awa topesi na bisengo oyo ezali ya mokili tobosani ke Papa Simon Kimbangu abikisaki biso tokomisa biso na bisengo oyo ezali ya mokili. Olata malamu, olia malamu, osala boye makambo nyonso ezali malamu. Kasi ye pesi avertissement bisengo oyo ya mokili ekosila, oyo ya molimo yango nde kotikala. Papa Saidi. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo, papa conseiller spécial direct ya tata Molimo Santo, na pesio merci ndengo pesinga maloba nzembo ezali ya Kikongo oyo pe tango koyemba oyo ayibi nzembo yango koyemba na ye ngeta nzambe. Eba tata eba mama ngunza kalunze iko. Eba tata eba mama ngunza kalunze iko. Mbija mpasi ya lumwenene kalunze iko. Zozo ngango za ntoto suka sezisuke eba tata eba mama unza unza kanunze yeko ija lumwe nene kanunze yeko nganani wanukudidye zozo nga wausu nzeiko mbija mpasi ya lumwe nene kanzeiko udidye zonga za ntoto wausuka sezisuka ngunza kanunzeiko yeba mbuta yeba leke ngunza kanunzeiko yeba mbuta yeba leke ngunza kanunzeyeko mbidya mpasi ya lumwe nene kanunzeyeko nganani wanukudidye zozo ngangu za ntoto wa usuka sezisuka ngunza kanunzeyeko mbidya mpasi ya lumwe nene kanunzeyeko nganani wanukudidye zozo ngangu za ntoto wa usuka sezisuka ngunza kanunzeyeko ye matoko yezindumba ngunza kanunzeyeko ye matoko yezindumba ngunza kanunzeyeko mbidya mpasi ya lumwe nene kanunzeyeko nganani wanukudidye
zozo ngangu za mtoto wa usuka sezisuka ngunza kanunzeyeko mbija mpasi ya lumwe nene kanunzeyeko nganani wanukudidye zozo ngangu za mtoto wa usuka sezisuka ngunza kanunzeyeko nalingala elinkolo baboye batata na bamama ntomwa boyebiye lisusu te batata na bamama ntomwa boyebi lisusu te pasi ya ndenge oyo amoneli biso pasi ya ndenge oyo amoneli biso nani alongolaki biso na bowumbu nani mbula 3 na boloko nani alongolaki biso na bowumbu kasi yete toyebi lisusu te oyo mayele ya mokili esuki ezali kosuka nye mayele ya mokili bakulutu na baleki ntomwa boyebi lisusu te bakulutu na baleki ntomwa boyebi lisusu te bilenge ya mibali na basi ntomwa boyebi lisusu te tala pasi oyo namoneli bino na boloko mbula 3 boyebi nga lisusu te mayelo ya mokili ezali kosuka po ntomwa toyebi lisusu te mbula 3 na boloko tangu tokamati avion tokenda Lubumbashi super DC8 soki otali esika mutu asali mbula 3 ifolela tangu bandimi baza kokota baza kopangusa me misu ngako tunasepelaki na ngote esiko yalimemia kolela biso ba musicien tangu ekoki tozokota babandi kobila suma ya misu ngalo na bango lisusu tangu ngana koti yipesa ki monene 80 cm sur 1,20 m soko akiti contre mire pour attaquer monene 80 cm pona ngai na yo mutu mwindu tolongwa na bowumbu biso tobotami na tango flama ebembe kufi lakisa boko na ye natala soki afutaki mpako mundile lokoloba boye atali buku afutaki mpako te alimwambi baza kubete bembe na miso na biso kia anyate lisusu makaka alibokende kukunda ye afuti mpako te bowumbu ezali loko mabe batata na bamama mutu amoni biso pasi mbula 3 na prison toyebi lisusu te mutu mwindu évidemment biso nyonso te me bamosusu oyo lingomba tokomi kosakana na boye bakotelema kuna na kwen bakosi na bareseaux sociaux 150 000 morts 150 000 morts océan de sang bakufi mpona likambo oyo yo telemi kuna bareseaux sociaux za kusakana na
tangu milimo na bakoko ekosilika nayebi te yango wana nzambe na ngai papa conseiller spécial ya tata Molimo Santu na pesi explication na ndenge nzembo elobi nzembo mawa na sisi bona kombo tata mwana tata Molimo Santu. Amen. Merci papa Saidi oiko zonga nayo faki soko bibi nzembo ngo beta yo. Merci Faki. Tozali koteya. Oyo azana matoi. Tikete ayoka. Oyo azana motema abomba. Peko salela. Tala sikoyo. Esengeleki ye moko tata Molimo Santu azala ao. Kasi na tina oyo bazali koya poso na bango bazonga pe kaka lelo yango tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani wana koyoka bato shika ai papa na metinda tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani soko silisi awa yambo yako ne yakananu awa ozwa batu soyo zole donc lakisi ete musala ezali kotambola ndenge batata batikilaki biso yango oyo yoka oyo bayebi likambo bazali koya kaka bacholi kuna baza kochola me oyo bayebi likambo bazali butu moi
bazali koya. Yango wana biso tozwa elembo wana, toza na elembo wana ya biso bandimi tososola na likambo wana kaka na kati na bolingo mibeko pe misala okomba tata mwana tata molimo santo. Amen. Bika twakubika no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedito muzola kwa seye mwana tata mwanda velela munkumba ye mwana ye tata mwanda velela